tu as ma contribution. Il y a ma balle et bien salama. Obligation, tu as une propre volonté. Et ça obligation. Oh. Là, il y a des télé là. Il y a ma contribution. Voilà, tu vas pas belle faire baler là au moins si. Selon on peut ngapé na yo kango ba di ki ba baler là au moins si. Ba pesa au moins si pe ba baler là au moins si. Ba pesa on deni. Pesa te. So ka etongo comme na famille bota ti. Ndio aussi moins si. Moi ça pas za famille bota. Aza famille bota wa. Aza famille bota te. Na mikina ndena. Ba lo na débat na ba ki ba baler là au moins si. Papa. Et ça débat ba longola ngo. Ba photo ya li ba vidéo ya li nani aya. Vraiment contribution pendant net bandeko tondo compte est-ce que bando baki mipi bando tshepso papa ta ba $10 bando ba so ina libala dako sa to compte c'est dako sa ba ki mi ba contribuer na libala est-ce que la vérité ne bimi est-ce que ba bango de baloba ke o bobali la bijou bobali sa bijou so ndenge ko contribuer pe pour na bijou c'est na to contribuer pour ma bijou est-ce que vous bango sortie médiatique pour le baga de n'importe quoi pour moi c'est Alain et puis pour aller pour comment à niveau moto à zone pauvre ça on a bon moto bengue pauvre OK ko bala un pauvre en Afrique moto a confina moto bengue pauvreté pauvre ça moto a confi pour na réunion sociale donc le quoi na pour défendre Alain na souka na fallait na zo bataille. So moni les lots bateau comme ko koma kinette parce que va comprendre il fallait tous à l'andé bobandaka. Il y a beaucoup de bazalana ba fanda pa binga SB ata ba benga na koyate. Na yo keep na matoi na. Yo yisanga ke kasha papa là et les gars kasha ya pesa kesho. Na bela. Papa les cordon, vous t'auti pe musika na bela. Depuis commencement qui nous le réseau fort papa là pour que tout qui travaille ensemble il y a les gars caché à présent que j'étais caché ba figurant la film ba caché moi ba neto benga sur ba cheval la soupe mo de pam oui soki utu confrère na notre travail na Tommy le défendeur a mbanga sur na téléphone vous êtes évité moto na téléphone alika monini akoya moto komoza collègue na ye malgré bokabo na musala me ba relation ezali et o ezaki ngi ko lakisa ke ba relation ezasu pour partir là pour na ba bilo na fona soi parce que na senti déjà que contact wana déjà ngamona ebi ke ezasu te po ezali loko bando fixa nga afa départ na contact na ba tusu ya libanda parce que ngamona ke bango na neti biso na ba to zala contact matériel les a ok machine na bien c'est servi na ngope kuna kuna za rabongo ala muso ba c'est machine 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 te machine ba non c'est servi na ngoya yo machine le tir où ils ont monté ba musala ba bureau za na autre machine za street à mon negelo ko le baboyete street à mon no to zo mona ezala na hôpital ti soko belo so soin yo moko surtout il faut que là il y a ba ONG ordinateur ezate eza wapi confrère nanga motana biloko ya ye moko pe doneti ne ba na ordinateur nanga c'est que c'est fa répondre na nanga moteur ba biso biloko na yo so baza na biloko no réellement non lobby ba biso biloko na yo po ba zapper na contact na yo te papa so na zubilo na wanti pena ne na ndeto fandi boye isanga et le ballon me meka bongo 9 mois na lipo maman na yo za na kama ke ça madame nanga akufela mwana kufana ni so na biso gaida ya otalanga kabila 50 $. kaka ni tina hôpital kaka yemoko mais je te dis alors gela kimbi tozo évoluer na émission ya biso ndeko moko yoki pasi esala nango malili te pe so pe regretter parce que ezana ndenge na bango il y a un jour retourner ma moi Kevin
Tourner, on doit tourner ma film tourner. Et c'est est-ce qu'il faut tourner et tableau mosaïque à un restaurant. Je crois que tableau de mon centre, si je ne me trompe pas, na Gachibi. Ouais, Azana SB. SB. Tuna linda wala bazana na SB. Wana bana papa. Ton retard parce que ça que tableau photo récupérant. Et puis na solo direct na restaurant. Tout ngato yo déjà sur la baisse sur la kuna. Benga na mais yo solo li déjà ils allons good kito. bayebaki Gachiba retourner na kati ya maison. Je pense qu'il n'est pas évité qu'il a retourné. Gachibi pas évité qu'il a retourné. Il a évité qu'il faut tourner dans le restaurant. Il fait que moto a sola qui vient à Solesco a bengi. Après si programme a tourné, mon sang tout tourné, pas belle, nani to tourné, on a peine vu programme. Tombe sonné. Jeune producteur ben il fallait tout tourner Kassibanini mais le restaurant moi tout tourner sur les attenants pour nani déjà on a zara pembeni na commande ba ote moi tout tourner ça te pour Gatibi moi kota kuna na kati zate tout ça boy c'est maman on peut les aller pour siko to ça ndeni ote ya ko ba ta place mo ote na bandenga bakasa to na shaba. Ça table restaurant terrasse lo mo bon on les appelle nzonzi na yo ya libanda à part elo no mo libanda tikop no libanda au sa libanda. OK bon bino bo risquer te ke bo sala ngo suna kati ya restaurant kop na bino ya libanda bo sala ngo suna restaurant yo banga noter no banga te kuya na eba na eda ke naza para ke na tourner puis moi tourna ndenge zalaka na eba ke no mani da eza bon ayeba ke comprendre ça veut dire que Gachiba zaki honnête aboyi na peut-être créer polémique na SB na babaku que no tourner na famille libota pe ko za la transformer peut-être na ba penser ya bato bo lelo siko yo pesi idée non c'est limisa na biki ba question za yo c'est déjà normal po bato mususu ba ko croire que bongo leo ça veut dire que soka boya ki ko tourner kuna po eza bongo lelo andima siko okene pourquoi eloko ngolo ba ngwana mais papa eza clair a passer kaka lisolo na ta totala nano tango zai awa oboya parce que lelo oza place oyo boya ozalaki vrai envers banani place ozalaki vrai envers bango to ndeni ponga arrêté nango et puis moi liso na betio na beta okuna na betela bango na betela bango danger na omo te mobeti pona Gachibi ngabi nga déjà erreur na zakuna ti na osa na senzo na libanda ofandi so to sola na bi ma webi ke nga na vivre loko na monango na fanda siko na ndenge na itika ngai faut tourner kuna déjà na retourner na za la barrière pensée na côté etali ngai te eza Gachibi eza nani nga na osaka cop parce que technicien oza polyvalent na za muto opona te na opona nini nga bachenga mukena nga na ye na sa cop bamaka na bango itali ngai omoni pensée na nga pende ezalaki parce que là na yoki ke ye loko azana azaki awa moya kota kuna ya donc moya to tourner kuna ezati nde esalaki to se déplacer to tourner ngo place oyo tourner to tourner ezaki approprié to tourner te bango batikala pe na qu'est-ce que c'est nini ke topesi bango vale ba tourner ba yesu te nde yo beti lisolo wana lokute eya nango te tozwaki empêchement oyo baboyaki mpona motu mo kuna et puis les trois soki mpe Gachibi ajoye kuna yo moto osengaki ongo aza mpe na problème okotisi ya ndenge kuna ezalaka pena ndenge wana totia siko entre parenthèse enge koma problème so bamonaki présence ya Gachibi soki aboyaka te
enga komelela problème ta kotiande c'est ka yenga sala likam c'est ka tourner qui parce que gauche na droite to vivre na ba cas pardon to vivre na ba imagination iranonda zabo c'est que ya kosanga est-ce que pourquoi eloko wana keno kimbimbi yango te kotina biso tozonga mingi makasi na likambo eselekaki na ka neti ya mama étoile s'il a trouvé un problème te kobengisa mama étoile parce que ye moko asengaki aya otourne na SB mais pourquoi sikoyo na ngambu na bango elingi ekoma problème so gati bajouaki na site na bango ke na cadre na biso ndeni ayo ojoue awa seka ayaki mission seka ayaki likambo mais na sila babiloko wana ezalaka nango te barien pensé azalaka lokwa neti motu moko azovivre tolobaka ke na ignorance ya makambo oyo mais eza ba caractère autant mosusu fo bandeko ata baya pembe na mer to bato mosusu bakopie alors parce que oza na arrière pensée te envers ndeko no ozobenga ozo comprendre oya osali mosano à l'aise arrière pensée eza te mais so ba arrière pensée ezali nalandi mato paso babeabi lelo ekoma boye ofandi na batournage abi makambo ya solo ofandi na batournage moto ongoki esuba bozungisa mpe okoti na kati ya koka okende yango ntina toilette imaginez-vous bango baye koaccepte kozala netre na ère oyo na 21e siècle nde baye kondima kozala netre papa bien vaut mieux tard que jamais vaut mieux ezala na ota retard eloko mbimi si je comprends bien na bato balanda biso bacomprendre ke eloko mbimi oza contre bapartage ya baartiste ndenge lelo ekoti bapartage koyinana bango ebele omoluka vraiment ke non badémarche oyo tonton Vincent lobaki badémarche oyo sila bisalo asalaka ya koréunir bacomédien bazala bomoko yo mpoza pour ça oui mpo ani te eza makambo oyo ya kitoko eza bien mpo ani te tozala contre yango nalanda émission moko tonton dakosa aloba abi il y a des fois exemple mosusu ebano manke bato on comprendre exemple ozwi yo ya mams na ya Pierrot Ndombasi eza faire eza danger otie na gesho eza mystique ozo comprendre so badio wana eza te exemple nabi te oyo ezalaka déjà mais soki eza te banati baomanke yango omanke badio wana mpo bokoseka bomona bino di mais dio dimo esali mpe makambo mais lokola sikoyo lelo ke bacteur mams yango mo comprendre tonton fesa bango mo comprendre keno te fo badio zwa kaka ve na biso nani ozwa ta vesimize mwa dio na mams esa nde est ce que eloko ata ya kosekisa te eloko moko wana ekozanga komarke ata bato na kati wana ekozanga pendant quelques minutes pendant quelques minutes oyo bapesa ya tableau wana ezanga te yebaki makambo abe ekobima badémarche nde ya malonga basala yango omona démarche oyo mamsa osala eza même chose na démarche oyo Jérémy Chabana osala ondebaka bango te soso tolobi botokomi nde bato na bango parce que tomoni mpe présence ya maloso bato bazwaka ye enfant chéri soit mama chéri ya famille libota mais tomoni mamsa atali wana te babengisi ye aye kojoue dio wana ya mama loso komona ye na kati ya SB ça fait du bien so omoni lelo bato bakomi kokoma kinetre parce que bacomprendre ke il fallait tozala nde boye banda kala irano ya beaucoup de bato bazala na bafanda mpe babinga SB ata babenga na koya te nayoki mpena na matoi na nga irano alobi na nga ata babenga mpena na koya te na tournage boye baza ebele suku baboya kotangela meme nkombo oyo esila gingombe eladi tolanda gingombe abi kotangela yanga nkombo na ye te ça c'est grave même na nkombo ya pamba abi kotangela nga nkombo na ye te na émission na ngai il est libre na oyo akoki koloba aza motu azoloba bongo ayebaka soki azobwaka abwaka ngo likolo abayi mopanzi te ata ndambo mibale misato ekokwele na matama tonelo po ayebi ndako bien ke ayebi ndako bien ayebi pale bien azwa exemple ya bamama loso azwa exemple ya bandeko opele balelo bakomo change yango parce que aza acteur oyo
savoir na ye bakobetisa yango biyo na moto mosusu esali mpe eloko ya bien. Savoir ya moto wana bakozwa yango basangisi wana moto boye esa eloko moko ya bien. Ekozalaka tika savoir na ye basangisi yango tegra nani ekangamakanga ekomaka yango ti bomesani kaka na jango. Mokitoko te no bafaçon amela ye kotiela biso ezala yango wana. Soki bazwi savoir na ye batia wana babeti na miloko omonaka je mosusu ezalaka epesa couleur moko boye. Parce que yo te caractère te nga. Est-ce que biloko ye obi nani alobi eza biloko ya lelo te ya kala ti. Marie alobango babelisa batourne pa Jérémie. Ofingi mama na nga tana nga nakoya te lelo azabi. Alobango mpe aussi. Aza wapi atournaka wapi asala ni ata na ndako ne moko ana kobedera. Iya kotelema na te to kotelema na bandeko ya basi mosusu baza bahotelema telema no na TikTok na ya osasi koma na privé sadi bana ndako moko avantage ezala ya bato oyo bauta ya libanda papa kuna bato bandolela na mamba salaire irano ayeboye yo oyebisangaki kasha papa alain eleka kasha ya président Gesho na bela revele biso biloko ya sika po gelo yo oyebisanga ngo bongo papa le cordon moto auti mpe mosika na bela depuis commencement kino lelo ezwi forme ntangi naka papa alain pour ke tokitala bamosusu te ye aleka kashe ya président Gesho te po bambongo etya mawa to bambongo epesa mawa enveloppe ezalaki enveloppe te bona enveloppe to yo kuna ba enveloppe eza nango si ezaka nzoto apamba nayebi ke ozwa otan nayebi mbongo ozwa enveloppe ya mascarade kaka mpona honore kaka na sini kaka me na kati mapapa nayebi oyo kozwa epuis so sentime mati ya obakisa yango alongoli kuna tya eliki papa ali asouffrir makasi boeskize peut-être na terme kashe na ye ezoza bakashe mo neti na banani basiana bakashe bafigurant na film bakashe moko nde tobenga so bacheval ya soupe moko boye pampampan we bakashe wana wana babongo konyonga pardon déjà vous changer konyonga papa mais faut na nyonga et puis bando lo bamango cc bon mère sala va au père ngota to ya boye ba tournage banini ba parents mais bon so zupe boye penza yango mais ya ebo asali boazui na bana ndaku ba comprendre ki maman na biso azara trop sentimental na bato sentimentaliste donc moni bato tu bayaka arabe extraordinaire pana na blague ozasi mekeno kimimi koyoka maloba ya kulutu ye ndimosi kolobaki ici peshanga azokima babakuka ezwi rage makasi na TikTok ezwi rage makasi na réseaux sociaux bato babi papa mokolo boye ndeni na koloba balangage ya boye esilakima babakuka par rapport à quoi tandis que ya vivre scène amoni ke non esilakimaki babakuka okoloba nini okokommente na likambo yango piala pour ke tozala vrai na komante nini nga mpe nazali na ngai te mpasi ya limosi amonaki sere na biso peshanga azokima bakuka nga azalaki te mpena azokima babakuka kima alongwaadokima nini c'est ça le problème ya limosi fo ayebisa biso eloko ya banda okima ye nde moto amonaki ayebisa biso kanda okima mpo totuna bakestion obi namoni azokima omonaki azokima azali okima nini kima babakuka abi présence na bango bana sila les anges adorables bayaka mpe bazalaka mpe oyo wapi bayaka mpe mobondo te déjà na matanga mishunga na mona bayaki mobondo bayaki sava donc otali olulu otali na bato baolata mobi
jeune fille alati kitoko boye donc bosenti eza te mosusu aye boye aza femme marie bati costume ya monene donc ezotala me oyo likambo ao nini oyo na bacostume yango boye nde balataka kaka mpo bamoni sila alataki costume biso mpe foto namona na matanga ya michu ya mama ya biso michu namona baange adoa balata kitoko baange ata bien propre basi mais par contre matanga biso oke otali mpena oyo ndeko na biso mais kecho aza na problème na nani oyo matanga laba nazalaki te balataki omonaki te aka na baimage masuwe bayebaka nini masuwe ekendaka me libongo etikalaka te ata kotala ya pamba otalaki te okokende naokende nde ozala le bienvenu te yo olingi osala sambla na makambo pourquoi makambo osala sambla te makambo letape tokomi eza makambo tokosala sambla te makambo tokosala sambla te naokende nde soki kutu confrère nango toanda travaille na ye Tommy le défendeur ayambanga su na telefone te oyo eza te évite ayamba te na telefone na likambo nini akoyamba te koma oza collègue na ye malgré bokaboye na mosala me barelation ezali te oyo eza kingi kolakisaki barelation eza su le défenseur ekutu bien mwana ndo asimba perche bis petit na biso nasala ata message deux fois mpona problème eza baproblème parti eza mpona babilo na afo nazwa parce que na senti déjà ke contact wana déjà nga mona yebi ke eza su te mpo eza eloko banda opekisa nga avant départ na nga contact na bato mosusu ya libanda so nga mona ke bango na neti biso na bango tozala contact ani basala sambla mpa na nga nga na olinga te tosala sambla na olinga ngo te tosala sambla mpo nasala sambla nakokende nasala sambla bao mpe bakokende pokozala pembeni na nga donc comme lokola motu mo oza na malédiction bango bazala modi bamonaka na kimbimbi sili oza na douce bapiso biloko na yo soki baza na biloko no réellement ndenge olobi bapiso biloko na yo mpo bazala mpe na contact na yo te papa soki nazwi biloko na yo wanti mpena nde tofandi boye esangani elobana omemika bongo 9 mois na libumu mama na yo ozala na kamati esani mais par contre ke bato bamoni ngeno na minute oyo nde eza boye nga na kokopere so na kimimi te papa eza problème te etali ngai te na bandaka na yo te na yosukisa mpe na yo or nalingi nga mpe bajeza te bon kimimi twana biso na ye na problème te mais ose réserve na ndenge moko boye so nga na genre na baide na nga na obona nga réservation wana mpo oyo orécupéré ti papa nga na toza na problème te towolani te tosi towoli makambo parce que toza su na contact te yo oza na biloko na nga fo devoir nga ekomi problème nga mpe nango omona yo ndire ke so ye mpo bengo ndire oza parmi bato baluka na ye ya place aza mpo ale mokamati biloko yango eza nécessaire te yango ye mpe azobanalize na ye lidossier yango eza nécessaire eza mamba image papa eza nécessaire te nini eza image nasalaki napesaki confrère nanga napesaki na etao toosala boto okemba matériel eza ok machine na bien se servi nango mpe kuna po kuna ezalaka bongo ale mosu machine machine te machine bano se servi nango ya yo ordinateur oyo ezomonte bamosala na bango biro ezala nao te machine ezala structure ya monene kelo koloba boye te structure ya monene tozomona ezala na hôpital te soki obele ozwa soin yo moko surtout nini fo kotyela yango ya ba ONG ordinateur eza te la fois poso olobaki ya caméra eza te trépied eza te ordinateur mpe eza te eza wapi obasela mosala ya yo geloki mingi biro na biro ezalaka wapi bamotela confrère nanga motala na biloko oyo ya ye moko mpe neti nde baa na ordinateur nanga seke servaka eponga na nanga moteur te seke eservi te estce aosalaka biloko yanga aosala biloko yanga aosala biloko ya bato nyonso te pendant tout ce temps oyo oza suste ensemble na bango parce que ça date de 2 mois déjà ça fait déjà au moins 2 ou 3 mois naocalcule ta bamois te nde oyo nasalaka c'est bon oyo nalongoli oyo naocalcule yango lisu te oyo nasali combien de mois depuis nalongo naocalcule yango lisu te na oyeba yango mpe lisu te eza mpe na place mpe na moto efanda te eza kaka conseil celui qui n'est pas avec nous contre nous
On a un bango toi ba contre. Pas de sans biloko na yo. Si ko biloko ba yo komela kimi bomoni lobi vie eza na réalité belé. Réalité wana to za suma besoin ba réalité belé mais o to vivre. Il faut yo ka ko mona pasi faut songa kaka. Bango ba ko koma pe na pasi te ba luka pe yo. Pourquoi bato ngo zonga na ba sens moko contraire? Car que vie banité yo no ko za na besoin bato. Bato ba ko za na besoin na te. Papa. Ozana biso toza contre biso et ko simba te. Donc c'est que nga fona na silama na kwa na nga na sala maram na ngai. So na bien moi na biso neti wizana azai salaire te. Peut-être il est na ko na salaire mais eza ba ben on salaire Sony ya Sony avec ou perchimen. So nga na futami $100. Fana ngata $10 na pesa picture. Donc kuna olongola so $20 a pesi. Masala asala wapi Jabila azana mwana na mwasi epaza famille et puis ba yebiye bazo bosa na côté tozo reconnaître kaka compagnie ka bango mais azana kata structure wana eza politique moko ndesiko ko lobby ko eko ma ba défense eko ma pe ba défense na bango poso mwana na yelela loba ba yele biloko lobby salaire no ala komba na contrat na leko ya ko sola na nani obanda osa musani eza politique eza bongo parce que ta petite on c'est mettre for non ngana ko pesa ka mbongo te ngaba futa $100 ngo $10 na pesio nana ndako na futaka diplôme 30 na $100 ngo na tournage ndeo yalo kimbimbi tozoki na biso malembe na biso tia ba contribution yani ya ba mabale bili salama ku obligation tu ezaki na propre volonté eza obligation tika groupe ne salami à contribution nani papa ale mabana natanga papa ale mabana kombo moko eza nango na plantité quoi atotanga ozwano plantité ozwano pesi wini te dacosta otanga mpe gwa dacosta po mabala oyo tomona kuna eza badacosta bapopine qui encore Roger avec Naomi Lufakenda on peut te faire une contribution. Akata yeka par pende katani bo par opine na salle liste 50 sur retourner kati pena 50 notes obligatoire. Eza te que contribution ça na propre volonté ya mutu donc kuna ba ko iseli bino. Donc équipe na mon équipe yo technique ni na do biso nyonso wana o to na sima bi o to ko so to na accompagner mama so bito no sa ndenge ni na ngwa to cha contribution to ba cha contribution bato to bazana ba yebi ba via na tout to cha contribution so jet jet 1000 etelarati là biso ba 1000 etele la yo mona ba contribution ya bala tu musu ba ku belfa balela o mwasi papa ngonga na solo mpenga pe na yo kango badiki ba balela o mwasi ba pesa o mwasi pe ba balela o mwasi ba pesa onde ni na pesa te ozoka etongo komi na famille botati nde ozwi mwasi mwasi mo pas aki famille bota aza famille bota wapi aza famille bota te na lukina ndena wanga na ka polongwe yaya na oka lisolo ya zaki ya famille bota azala te azala ya famille bota te ba balela okutu mwasi balela te bakabela nga nde $100 $20 na tie carburant na Nissan $80 na ke bala mwasi si il faut ba balela kasi ya contribution na bango ba pesa ya wana to ezaki mutu moko nda pesa zambe na likolo talanga mutu moko boye mo boye otana mutuka yango nani nazwa oyo ekoki mpona ngai siko fana sani mais etake mutu nafanda siko na mundi kosala baanalyse oyo nasolongo meme na confrère nanga papa nini siko biso totyaka bacontribution nani akufi boye Séverine bani basala opération atanga pamba kutu koloba te liste bimi mpena boye $10 $20 mamna bapopini bayopema te matanga ye bino ozangaka te mais on a chaque événement contribution toanda otya parce que olere ekomi nga makambo na biso atowanga na bandango na confrère na ngai naosa siko analyse en laine nakoma nga mpe nakoma na étape wana naotana bia
bakosanaka biso bautilize biso po baosalela biso ni liste kwa sikoyo na bamakambo ezalaka ya bato wana omona na bacommunicateur na banani bakoya mpo eleka na tv bomona bolamu motu asali na mosusu mpe verefort na ye moko te na bato mosusu mpe na bien soki yabimisi motu na biso mpe tanda otya bacontribution kocontribue neti bandeko tanda ocontribue eske banda oyebake bakimi mpe banda otya biso bapart ta ba $10 banda oyebango soki na libala dakosa tocontribue se dakosa ayebaki kimi acontribuaka na libala vérité nebimi est ce que ayebaka ayebango nde balobaki oyo bobalela bijou bobalisa bijou soki ndeni bocontribue mpe mpona bijou si anaku tocontribue boma bijou est ce que oyebango so nga azwi likambo mpa bijou osali to dakosa osali na congélateur wana ezalaki nde contribution ya famille libota mobimba oyo alobaki yango azwaka kaka congélateur papa soki famille libota ya bafani banda ocontribue na part nango bureau Bellevue TV banda ocontribue yango wana ce qui est normal mais n'est pas obligatoire. Pour contribuer, c'est normal. Il n'y a pas de polémique à faire. Mais pourquoi la contribution est obligatoire, mais c'est-à-dire que il y a visibilité. Mais puis, nous avons Kati, pour souffrir. $100, $20 il y a carburant, il y a Mutuka. $80 ça on est-ce que oh tchana vale oh na sala ngona papa ngana va préparer ma ramana na tournage mais vous habitez il faut paiement au ça ngabit mais so na paiement dans mbongo wa nde na osanda opesanga ngo te ke so na paiement donc fona sala pour na zwa même na osana na zwa ngana ke sa ma ramana on a débat na baki babalela au moins faut ba papa et ça débat balongola ngo ba photo ya li ba vidéo ya li nani aya bato à niveau na otanga ba Maria ba Sévérine dans ba camarade na biso to ndo fana na bureau bato baya bangwana oh ba Sylvie on va dessus la journée papa na ça na ndo sala wapi na banda sala wapi c'est dérangeant soit ngala banda sala wapi na ndo sala wapi na ndo sala kuna bongo siko biso ba descendre to ndo sala ya bato muso intérêt zarani makamisi zara chema aller accompagner na retour madame nanga akufela mwana mwana kufa na libu so na biso gaida ya otalanga kabila $50 au kaka ida tina hôpital kaka yemoko oh mais je te dis peut-être informer qui peut bureau te hein peut-être informer qui bureau te ba yebate moi ça ya na hôpital ba tourner ko tournage ba tourner na futa na matonge ba tourner na ngambu na flat moza ka ngana ezalo kwa to tourna ngala fanda ba koti na le pont ba ya otala madame abimo hôpital président Gesho na vie na nga via po Firenze bango mibale eka pe boye lisolongo pe boye sa kotuna ata suite tout ça non nazoyebisa oti si oyoyebisanga ke no fo otalaka lobi o mais nazala mpe choqué na mambo ebele kuna nazala choqué mpe na mambo ebele si nga babiloko ndeko moko misa so na révolte sikolo ocomprendre mais qu'est-ce qui se passe nani abeli foto kende kotala ye bino nyonso soki mama alobi bongo biso nyonso tokotala mutu babuke kotala ata oza na posa te okende bo osala nini otikala so osala aya kongo biso abi obokei mais so na tour na yo wana bo lobo ka collègue na otala yo tona petit na biso na perchimene wiza yo otala yo c'est fini omaki bata bino ba bata ba niveau ndenge wana to travailler wapi to accompagner nani. Donc ça veut dire que respect na valeur à moto ezali te yo bati bo batikala ba ozwango peut-être à travers yo kufi martyr ba bengo lumumba kutunde yesu makasi kutunde ba ozwango te o ba komande bango nde ba comme exemple na ngai yo na sala yo bongo kindimi yo kimi mango sala ka yini o bo comme exemple yanga mais kimi mango sala ni osala na yini sila ndako ba ila au moins si tout ça c'était faux papa ndako na zongo na likelemba na zongo na likelemba bato bapesa ba garantie ngane na zabo na yebi ba on yebi ba komona ma o mama betela nga yebi no kinga na pesa garantie kinga na pesa garantie
Maman na ba ko na zola enda na pesa garantie. Ya nga kimbimbi nzamba otala nga. Na conscience ni za témoin. Asuka buka ma bolongo vrai. Ayebi ka pesa nga garantie te na zo yango na bikelemba. Yanga garantie te. Non moi cité pesa garantie nda goûter. Na comprendre que na soldat na mo. Bali. C'est ça. Ils ont ma formation, bah non ça nga bien tant que ils ont qui l'un des formations ça nga bien. C'est ça. Na zo garantie na bangote. Na zo te. Na zo wa mutoki na nga. Ça fait mal le guénon kimbimbi. Peut-être ceux qui na zo ba la wana ba résultat ma muso ngoza ma. Le lope ba nga ba sa lobe missionnaire ta ko ba ke ba pesa o boete. Katala iso ba yela moi cité. Katala iso ba pesa ka garantie na goûter. En tout cas vous êtes bato ba sela makambo na omoni ki so ba bimi monde ba yela ba mbangu. Oh, basayela yo batamsuna ba preuve za. Na ba preuve. Si le lot mona ba simba répéter ba mona ba obanda no ba simbilo wa. Ya wakitaka pe asala pe. Maina belela kayo zambo yo. Maina belela kayo shwa mashio. Kama maile sila kana biloli ngae. Ngai ngayo. Tona pasi na zolelo ngai ngayo na telela kaka moninga malamu ya yeso bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o Mota mukila kokikola kanga lobi pe awangani kumama yawe kumama na yo yeso mogondeli nanga zambo kokamatanga na putulu kokesinga tina na miswa bato kumama na yo Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.